bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Jeudi, elle a la bino, merci pour la télévision, la bino pour la journal, il y a peu pour la plateforme, la journal pour la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mbaki Mokolo mercredi 13 novembre, on a cité à l'Union africaine délégation, il y a Fonds monétaire international, FMI, Mokousse Obayaki, qui a annoncé na chef de l'État conclusion et accord, il y a niveau, il y a service, où État facilité élargie, il y a crédit fait qu'on a Mokousse, tout pour suivre. Journal pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la qualité naie il y a facilitateur il y a communauté économique des États d'Afrique centrale il y a président qui me mercredi 13 novembre on a cité il y a une africaine cérémonie il y a signature il y a compromis entre gouvernement et Tchad paix il y a opposition héritier ma opinion à Pesibinoba d'État. Mercredi 13 novembre 2024, na cité ya Union africaine, chef de l'État, na qualité na ya facilitateur ya communauté économique des États d'Afrique centrale CAC na Mokuse, pour na oyetali crise, kuna na Tchad, a président qui pour la troisième fois, cérémonie ya signature ya compromis politique entre gouvernement ya Tchad et l'ongona opposition. Bosimba Kenasuka ya événement gouvernement tchadien, azala qui représentait la ministre de l'infrastructure Aziz Mahamad Saleh. Pe opposition et longona bango bayokani pour na retour na Tchad ya Dr Hassan Barkaï président ya Union des forces démocratiques ya Tchad UFDT na Mokuse. 3 ans après début ya transition bango bakomi na phase ya finalisation grâce na leadership ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo facilitateur ya transition yango ezali exploit mingi penza parce que bamboka ebele bazana transition bazana no musika ndenge Aziz Mahamad Saleh a déclaré ki alobi bazali ko féliciter compromis oyo et ko permettre na ba opposant batika la bongo na kimia na mboka pe na nzela na yango bazali ko lancer appel na ba opposant oyo bazana en exil baye bana kozonga na mboka pona kokolisa mboka na bango ndenge ministre tchadien na côté na ye alobaki Dr Barkaï atalisi esengo na ye pona kozonga na Tchad après ba année ebele exil. Situation politique ya Tchad ezali local mais après élection présidentielle lelo balobi na Tchad kuna ba organiser ki élection législative pe locale pona kosilisa transition ya institution ndenge ba sepeli présent na cérémonie oyo ministre congolais ya intégration régionale maître Didier Mazenga a félicité ki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona réussite ya transition oyo ekoma kiti na suka yango etikali bongo bazali kokoba mise en œuvre ya feuille de route c'est-à-dire organisation de l'élection provinciale peut mise en place de l'institution Nyonso Namboka. Mardi 25 octobre 2024, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a désigné le co facilitateur na crise ya Tchad et pas ya bandeko na ye ya communauté économique des États d'Afrique centrale.
Tobeta bongo masolo ya Assemblée nationale pour nous que honorable député bango va procéder qui na contrôle parlementaire peut traiter qui deux questions orales avec débat au ezalaki adressé na ba ministre ya gouvernement soumino. Reportage. Ndenge ekozala désormais chaque mercredi ya poso boye plénière ya mokolo ya mercredi 13 novembre 2024 ezalaki consacré na misala ya contrôle parlementaire na nzela ya traitement ya 7 questions orales avec débat oyo ezalaki adressé epai ya 3 membres ya gouvernement ezalaki bongo vice-premier ministre pe ministre ya plan pe coordination ya aide ya développement Guylaine Nyembombwiza pe le susu ba ministre mosusu d'État lokola ministre de l'infrastructure pe ba travaux publics Alexis Gisaro Muvuni pe dernier ministre ezalaki bongo ya Mine Kizito Pakapomba bango bantamaki débat pour la chambre basse ya parlement ba préciser que contrôle parlementaire oyo est un objectif te ya kolongola ba ministre kasi ya kosenga bango ba yeba na kopesa ba information moko ya malonga pour na secteur na bango liboso ya représentation nationale ministre ya plan pe coordination ya aide au développement Guylaine Nyembo ayaki ko répondre na 3 questions orales avec débat oyo ba pesa ki na ba député nationaux Patrick Munyomo Andoulou Ezongo Vincent P. Freddy Bonze Keliliki Natina exécution financière P. physique, il y a projet à développement, il y a 145 territoires dans la zone, il y a victimes, il y a conflits armés. Kaya Masisi, P. na province, il y a Mongala, P. le Susu, il y a Maïndombe. Na réponse, na ministre, il y a Makambo Etali plan, à l'obéla qui taux exécution financière, il y a 58,49%. Contre taux exécution physique, il y a 32,48%. Il y a chantier il y a République démocratique du Congo. Oyo ezali ko compter les lots 518 écoles et Tongami. Na total, il y a 1198 ezalaki prévu. P 59 bâtiments administratifs Mbimba et Tongami na 145 territoires Oyo ezalaki prévu. Après ministre ya plan aide au développement ezalaki bongo ministre de l'infrastructure et travaux publics Alexis Gisaro Muvuni ye ayaki ko répondre à la question orale avec débat oyo ezalaki adressé par les députés nationaux Kambale Masavuli Eli Lutala Mutiki Trésor pe Mikindo Mui Maribenz bango balobelaki problématique ya infrastructure mingi penza ya makambo etali balobelaki tronçon ya Bukavu Mwenga Kamituga Kitutu Kasongo pe yango ezali abandonné misala ya construction oyo ezalaki lancé na tronçon Kisangani Komanda Beni boye ezali lo impraticable banzela ezali vraiment na ndenge ya malamu te na défense na yo ministre ya UTP alobelaki mingi na baeli nationaux oyo bazali ba autorité budgétaire ba respecter répartition ya décaissement ya budget oyo epesami na chaque ministère ba solliciter maximisation ba recette oyo epesami na ministère o na kobongisa banzela nyonso oyo ezali bongo prioritaire bosimba ke na réponse na ye ba question oyo etunamaki bango bamoni ke ezalaki qualité moko ya malonga te ya banzela oyo etongami mpona kosilisa baeli nationaux bazalaki épuisé na préoccupation na bango nyonso pe bapesaki recommandation epai ya ministre boye bakobaki lisusu au ministre ya Mine Kizito Pakapomba ye alobelaki na député par rapport ya makambo oyo etunamaki epai na ye ezalaki mingi député national Lutala Mutiki Trésor et le bel qui problématique y a secteur minier pe exploitation minière respect y a cahier de charge pe les sous la société minière dans la province y a Sud Kivu mingi vraiment pe na cadre y a territoire y a Mwenga Chabunda pe Fizi en particulier ministre ya Mine Pakapomba alobela ki na député nationaux ba difficulté oyo basali kokuta na yango na secteur oyo kasi basali koluka ko améliorer ba conditions pour que population aye bana kovanda na ndenge ya malamu malgré ba révélation nyonso oyo apesaki président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe asengaki pona retour ya police ya mine bisika nyonso misala oyo ezali kosalema pour que ordre ezala na ngambo mosusu batalisi soutien na bango epai ya ministre ya mine pona kolongola ba certificat d'exploitant oyo bazali bongo na mikanda te. Après plus de 11 heures, il y a débat général. Ensuite, il y a intervention nyonso ba membre ya gouvernement bango bakutelaki na ba préoccupation ya ba éli nationaux bosimba ke ba hauteur ya ba question oyo ata bazalaki insatisfait kasi bango ba livraki ba recommandation oyo ekendaki na sens ya amélioration ya ba secteur na bango mingi penza na oyo etali ba matière na rapport ya ba question orale. Association ya ba propriétaire ya ba pharmacie du Congo bango ba kendaki bongo mokolo mercredi 13 novembre epai ya président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe bakendaki ko solliciter lisungi na ye pona ndenge bakangi ba pharmacie privée. Reportage une fois de plus héritier Mapinemi.
La décision numéro 0365 ACTP CAP 2G 212 T1 2024 ya autorité ya réglementation ya ba pharmacie akorep na mokuse na décision na ya zwaki ya kokanga établissement pharmaceutique privé nyonso oyo bakambila yango bazali bongo ba pharmacien te. Bosimbake décision oyo epesaki pasi mingi na association ya ba propriétaire ya ba pharmacie du Congo Aprofako na mokuse oyo ba entamé ba contact ya ndenge na ndenge elongo na ba autorité. Mercredi 13 novembre 2024 délégation moko ya Aprofako bakambamaki na président na bango Daniel Kabeya bayambamaki na président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe oyo azalaki alerté autour ya question wana yango ezali ko toucher population. Aprofako bango baye ko solliciter auprès de l'autorité législative révisitation et ordonnance loi numéro 27 le 27 mars 1952 pour la hygiène publique loi numéro 91/018 il y a le 30 mars 1997 oyo ezali ko créer ordre ya ba pharmacien ya République démocratique du Congo loi oyo ezali ko cadrer na établissement pharmaceutique oyo esengeli kozala propriété personnelle ya pharmacien topé ya groupe ya ba pharmacien na tina wana application ya mobeko oyo ezali ko cadrer les sociétés na contexte ya lelo ya akorep oyo azali ko exiger na ba tenancier ba pharmacie baye bana kotia 3 cadres na pharmacie moko titulaire pharmacien assistant pe assistant mosusu na pharmacie oyo azali recruter pour na ko superviser na conformité ba conditions nyonso ya prestation oyo ezali imposé na conseil national ya ordre ya ba pharmacien yango ezali ko exiger $600 ya salaire na chacun pe 3 personnes oyo bazali embauché yango ezali ko mema ba frais nyonso mensuel il y a $1,800 pour chaque établissement pendant que capital moyen na bango établissement ezali koleka ata $10,000 te na ngambo mosusu Aprofako bango ba solliciter implication ya président ya Assemblée nationale pour que Akoreb aye bana ko retirer décision oyo pour nous permettre à l'autorité provinciale à mettre en place cadre moko ya concertation entre la structure étatique et la structure privée dans le secteur de la pharmacie. Président de l'Assemblée nationale ayoka ki na ndenge ya malamu situation oyo ezali ko risquer et créer désordre pe bato basomba bakisite na ndenge ya malamu et ko toucher santé ya population na tina wana asengi gouverneur ya ville ya Kinshasa assistant de décision oyo pona ko examiner et longo na acteurs nyonso bazali impliqué ba possibilité ya assainissement progressif na secteur oyo boye bango basepelaki makasi délégation oyo ya Aprofako oyo balobi bazane sengo ya réponse oyo Vital Kamerhe apesi bango. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka Ibobakeye azwaki bongo maloba mokola mercredi 13 novembre na 29e conférence ya COP oyo eza kosalema kuna na mboka ya Buka. Héritier Mapinde Migor Tingi Badeta. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a s'exprimé qui mercredi 13 novembre 2024 dans la 29e conférence et va partir dans la convention ya cadre des Nations Unies pour le changement climatique organisé dans COP 29 oyo ezali kosalema na Bakou capitale ya Azerbaïdjan na maloba na ye liboso ya chef d'état pe ba plaisir d'unité mondiaux chef ya gouvernement ya RDC asengi action moko collective pour na ko freiner ba effet ya mabe ya changement climatique. Alobito sangani awa na Bakou na COP 29 au moment oyo planète na biso ezali kosala face na urgence moko climatique oyo esali mana noté to constater biso nyonso changement climatique oyo ezali kokola pe ezali kobebisa ba projection nyonso na capacité ya adaptation yango ezali bongo kovandisa action moko collective oyo esengeli ezala malamu pona ko reposer na ba principe nyonso ya justice pe ya équité ya solidarité ndenge Judith Suminwa alobaki. Premier ministre a alerté bato nyonso na ba effet néfaste ya changement climatique oyo ezali ko épargner République démocratique du Congo ata mokete malgré ba étendue na yango ya minene na tina wana RDC azana profil ya pays solution na ba vaste étendue ya ba forêt nyonso riche na biodiversité ba réserve ya mai douce pe lisusu ba gigantesque biloko ya minene lokola ba terre arable pe ba métaux critiques mingi pona développement ya technologie ya pointe pe ya transition énergétique yango ezali bongo vulnérable na tina ba effet néfaste ya changement climatique ndenge alobaki likolo ya tribune Suminwa abetu sete na nécessité ya koluka ko financer RDC ayeba na kosala makasi na ba effort contre changement climatique.
Tikala kaka na masoleta le premier ministre madame Judith Suminwa Tukuba qui a représenté qui vont au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion présidentielle où ils qui organisé na Banque africaine pour le développement Badna Mokuse Mokola mercredi 13 novembre na cadre ya COP 29. Reportage. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion présidentielle où ils allaient organisé na Banque africaine de développement BAD na Mokuse mercredi 13 novembre 2024 na 29e conférence annuelle ya ba Nations Unies pour le changement climatique COP 29 kuna na Bakou capitale ya Azerbaïdjan na réunion où balobela ki financement ya lutte contre le changement climatique pe comptabilisation ya capital moko naturel na ba pays africain na présidence ya Denis Sassou Nguesso pe William Ruto selon BAD Afrique ezongo ba forêt na ya minene bango bazali ko séquestrer carbone pe bazana ba ressources moko ya malonga pour la croissance verte bazali ko disposer potentiel moko ya makasi pour na ko favoriser accès à énergie propre na ba millions ya bateau na tina wana Afrique ya bateau oyo bazali ko vanda kuna ezali ko zwa moins de 3% ya financement climatique mondial yango ezali ko bebisa ba effort oyo ekoki ko salema pour na ko kolisa ba plan nationaux ya adaptation pe ba contribution oyo ezali déterminé na niveau national na cadre ya accord ya Paris na cadre wana chef ya gouvernement ya RDC a revendiqué valorisation moko ya malonga ya capital naturel ya RDC oyo ekokomisa na litomba ba services environnementaux pe écosystème alobi a noté valorisation ya malonga ya stock ya capital naturel ya ba état oyo ekoki kokolisa ba retombées économiques et financières pona bamboka na biso elongo na population. Un exemple alobelaki estimation générale ya ba service ya séquestration ya carbone ya bassin ya Congo oyo ekoki kozala gérer na valeur moko ya 55 millions de dollars américains na mbula pour la région ya Afrique centrale patrimoine naturel ya mboka na biso RDC ezali kopesa litomba na ba services environnementaux pe écosystème na niveau international patrimoine oyo ezali ko contribuer pour na stabiliser climat na niveau régional ezali ko contribuer pour na réguler ba ressources en eau microclimat na niveau national alobi patrimoine oyo ezali ba source moko principale na ba besoins alimentaires pe sanitaires. Premier ministre atalisi patrimoine ya RDC en termes de milliards de dollars américains, selon l'estimation à l'obin, en 2018, valeur et patrimoine Oyo, ezalaki environ 316 milliards de dollars américains. Malheureusement, contribution ya PIB, etikalina no faible. À l'obin, la valorisation ya patrimoine Oyo, ezali utile makasi, on a kokoli sa makambo nyonso, à considérer rémunération à juste titre capital ya RDC, local impératif pour améliorer makambo nyonso. Bosimba ke Judith Suminwa Tuluka asengi na ba président africain baye bana kosala plateforme moko pour na ba dirigeant africain pour na ko présenter initiative oyo ba mesurer ba richesse verte ya Afrique oyo bakoki ko définir ba économie africaine selon l'estimation préliminaire ya BAD balobi ajustement ya séquestration ya carbone oyo ekoki kotinda PIB nominal ya Afrique mobimba na 66,1 milliards de dollars américains en 2022 pe augmentation ya 2,2%. Tebeta bongo maso musu pour nous que chef ya groupement AI ya groupement Mikondo chef Antoine Ngaba amemaki délégation ba chef coutumier ya groupement epai ya secrétaire exécutif ya gouvernement provincial le maître Pasi Mazoa na cabinet na Mosala pona kobeta masolo o etali groupement na bango edi mbani azaki na compte ya Foningala. Mobangi na délégation Elenda yaba membre ya groupement Mikondo composé na ba chef ya ba village ya groupement Mikondo pe batu misusu bakitaki avec impact na idéologie na siège ya gouvernement provincial ya Kinshasa yemoko azalaki na moto ya délégation ye nani la force tranquille ye chef Antoine Ngaba Mpoyo chef ya groupement Mikondo bango bayaki kokutana na maître Pasi Mazoa oyo azali secrétaire exécutif adjoint ya gouvernement provincial ya Kinshasa oyo ekambamaka epai ya gouverneur Daniel Bumba kasi tango bakomaki la force tranquille chef Ngaba Mpayo elongo na délégation na ye mobimba bayambamaki nanu epai ya chargé de mission ya maître Pasi Mazoa ezali bongo Mete Mitama oyo amemaki bango directement epai ya le concerné secrétaire exécutif adjoint ya gouvernement
provincial ya Kinshasa. Ensemble, betaki masolo oyo etali assainissement ya ville ya Kinshasa. Bango basengi batikela bango ba chef coutumier likambo etali assainissement ya ville ya Kinshasa po engenga ndenge moko mikolo elekaki président ya communauté Teke Umbu David Matadi Kibala alobaki elongo na coordinateur ya communauté Teke Umbu Kin Est yemoko Patrick Moloni bango nyonso basengi ke maître Pasi Mazowa azala interlocuteur na bango epai ya gouverneur ya ville po bapesa bango likambo etali assainissement ezali façon po na bango ko accompagner vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobelaki pe likambo etali unité Teke Umbu wana ezali clé ya développement pe ya kimia ya ville ya Kinshasa balobelaki lisusu likambo etali descente ya mikolo ezali koya ya secrétaire exécutif adjoint ya gouvernement provincial maître Pasi Mazowa na groupement ya Mikondo Pambate azali moko na bango peye azalaka secrétaire général adjoint ya communauté Teke Umbu asepelaki makasi maître Pasi Mazowa na visite na ye pe asengaki bango bazala toujours soudé. Appui na bino oza malamu mingi to appuyer pe gouverneur ya ville surtout na makambo etali assainissement. Amona ba chef ebela Mikondo na mona ki notamment amona chef mona ba réseaux sociaux azolobela likambo assainissement. Chef Patrick eza malamu pour accompagner. Yemoko pe le chef ya délégation, chef Antoine Ngaba Mpayo azanga kite ko pesa impression na ye na micro ya Info Lingala. Tulaki kotala moko oya biso ya Teke Umbu oyo mokonzi ya ville son excellence Daniel Bumba gouverneur de la ville oyo apesaki ebonga nyonso toyelobi awa we moko ya chef coutumier Umbu a profitaki pe na occasion pour na kopesa message na dialecte na bango biso tokobenga bakapita na biso chaque samedi kobetaka mbeka epai na population na ba villageois na biso pour na salongo très déterminé na ndenge ya mokete ba chef coutumier oyo bazali wana bango nyonso ba décider kolamusa tous les capitales ba village na bango na oyo etali assainissement kasi lokola bazali investi na pouvoir ancestral bango ba pesaki mokakoswa epai ya moko na bango maître Pasi Mazowa akende se liboso ko bamfumu ba wuma hadu yu ba wumo kando Compagnie africaine d'investissement océane Mokusa za ko présenter ba client na ye Boeing 767 cargo. Espace 555 na commune ya Kinshasa etonda kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA na nzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. Asezisaki opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société oyo etali aviation yango CAA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma a cause ya CAA tosengi bino bopesa confiance na agence ya CAA soki tozwikaka 3 avions ya boye na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter mamo des enclavements na Itali kosala ba fret ya bakoli komitungisa mekozala soute pourquoi toloba bongo parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sénébotin de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place de Sénébotin CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Ce sont aussi baquettes comme à 20. Et même on peut quitter, donne-nous Sénéli 45 tonnes. Il y a hôtel matériel. Il y a moto Sénébino, vous pouvez s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, fula qui manque que mais le lot du avion na Tsika. Le seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya.
45 tonnes. En tout cas, avec tonnage, en tout cas, côté de tous au CPLA. Avion, vous êtes aux armes balais dans Congo. En tout cas, tu l'as dit pour y avoir bébé. Vous allez conseiller à la base de la CA pour avoir et aider le peuple congolais. Mais aider nous sauter. Baba qui s'habille comme vous êtes à la Tamisato. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo, on a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Papa qui s'est fait la awate. Papa qui s'est dit que vous avez mis balé, mis ça pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité. À mon endroit, à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. tobeta bongo masolo ya complexe scolaire maman mpe moboba ke baélève ya complexe scolaire oyo ya maternelle basalaki visite guidée mikolo eleki. Na complexe scolaire Mama Pemba, ba enseignement ezali ko pesa manandenge ya kosakana te bosimba ke école oyo ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso bana bazali ko yekola na ndenge ya kosakana te. Weekend eleki délégation ya ba élève ya premier pe deuxième maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki na supermarché oyo babengi qu'une marché ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete pour na kosala visite guidée enfin que bana bakota na supermarché batala biloko ndenge ezali kotekama batala ba client ndenge bazali kokota pona kosomba nyonso wana ezali ko contribuer na enseignement ya bana oyo bazali kopesa bango na complexe scolaire Mama Pemba bango kuna basangisaka théorie elongo na pratique bosimba ke délégation ya ba élève oyo ekambamaki epai ya madame directrice ya complexe scolaire Mama Pemba Toto Kianga oyo atambusaki ba élève bisika nyonso azali kotalisa bango biloko nyonso ndenge elekaka na supermarché ba élève oyo batondisamaki na esengo pe savoir na bango ibakisamaki. Kaka sur place na supermarché oyo ba élève batunaki pe ba question epai ya ba enseignante na bango pe bazwaki biyano ya ndenge na ndenge curiosité ya ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba impressionnaki même ba responsable ya supermarché oyo ba monaki vraiment que bana oyo ya complexe scolaire Mama Pemba bazali kozwa enseignement ya qualité pambate mituna babandai kutuna e kadraki na esika bango bayaki kosala visite guidée na supermarché oyo na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Nyonso elekaki vraiment kitoko complexe scolaire Mama Pemba toujours likolo école ya fondation Nerombungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso ezali esika malamu yo parents okoki kotinda mwana na yo okozala de cité akozwa enseignement ya qualité pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali vraiment école moko kitoko pe ya malamu oyo bana esengeli bayekola nyonso na effort ya yemoko honorable Nerombungu oyo azali kosala éducation ya bana cheval de bataille na ye. Bafami Mwanza Kafinga bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa noko grand-père na bango Léon Mwanza Kafinga oyo akufaki mokola lundi 3 novembre na sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye du lundi 11 au mercredi 13 novembre recueillement na résidence familiale oyo ezwami na avenue Kimvula numéro 131 quartier Adoula référence église Mange Bokuna na Bandalungwa. Nde mokolo ya jeudi 14 novembre veillée mortuaire écossais le Malangonga ya 18h kuna na place rond-point Luputa référence église Mange Bokuna na Bandalungwa. Vendredi 15 novembre na ngonga ya 8h nzoto ya Moué ekobima pe bako exposé yango na paroisse Saint-Michel. Nde na ngonga ya 11h départ pour na animation na nécropole entre ciel et terre kuna na commune Yansele. Na ngonga ya 16h bain de consolation kaka na place rond-point Luputa tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki papa Léon Mwanza Kafinga. Communiqué oyo ezali signé epai ya Tom Mwanza Kafinga fils ya Mowei. Info Lingala Mobimba ezali kokabola mawa na famille Mwanza Kafinga Mobimba.
bozalaki ebele mpona kolanda info ningala journal ya pepo na pepo soki bosepelaki nango opesa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra héritier mapinde ma superzaki journal au montage esimaki pa Fabrice Lundo ngala bino topesani rendez-vous mokola lundi. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abambisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.